Mbote Bandeko Balandi. Je présente mes condoléances à l'artiste Kofi Olomide. Alors, Oyebomoni, Rue de Berne, tout ça à Genève. Et place Kofi Olomide à Lobaka, à Komelaka, na Mboka ya Suisse, à Genève. Alors, ndaku na ye oya Komelaka ezalaka yangoyo. Place Mama Mi atinda Kofi Olomide aya kotanga ba classe ezalaki awa. Mama Mi oboyoki mama na Kofi Olomide oyo akufi. Donc place atindaka Kofi Olomide aya kosala betide na ye ezalaka na immeuble oyo. O Kofi Olomide lobaka atanga na Suisse, avanda na Suisse, Rue du Berne numéro 3. Alors, tu bandi pourquoi Borolobananga? Pourquoi tu es la Rue du Berne numéro 3? Tu bandi dans nos places Kofi Olomide, maman na ye mbongo oyazaro sala et place à Komelaka. Maman sali mbongo ateki makaya ateki makaya munge silate. Maman mi atindi mwana autanga ba classe na Suisse ndako Kofi Olomide afandaki yangoyo entré nango yangoyo oyo ezali présentateur na bino na kombo ya Orgazima Nathan bana Suisse bayebi balabala oyo Rue de Berne numéro 3 tango Kofi ayaki poto pena bana na ye alakisaki ba Didi Stone tala papa place na vandaki ezalaki awa. S'il vous plaît, Linda de Souza, partagez la vidéo oyo, Rue du Berne numéro 3. Artiste Nabiso Monene, a eu de la maman a présenté mes condoléances. Alors, Nazonga na Abomonanga, Namoni Mbalamogo Blaise Pembeni, Papi James. Salut mon frère. Bon, Ngayeyo, mon lobel nabino yamboka. Namoni nalonga na masque pour bokanga pena moi bien quoi. Linda de Souza lingaka amona bogosité ya Vienna. Voilà. Awa Rue du Berne numéro 3. Yango yo bozomona numéro 3 Rue du Berne. Kofi Olomide m'a présenté mes condoléances nanga DJ Elon Star. Place ba Indusa et Utaka. Donc ngayeyo. Pourquoi na yego lobela Kofi Olomide aza artiste na biso munene oyo vraiment tango to monaka ba musique ya beti libiso abimisi libiso ba fali abimisi libiso batu ya minene ba artiste ya minene mopao aka même mutu moko to yego tike boete to lobite photo souhaiter ba mes condoléances bandeko bokola na ngai bo partager vraiment vidéo. Donc na telem na Rue de Berne numéro 3 nanda kwa Kofi Olomide ya kala place ayaki kotanga chiki mama mi atangi ba chiki na asali mbongo na ye ouais babi mazolo sisi bambote belé yangona. Alors mama mi asali ba atangi asali mbongo na ye pour atangisa Kofi Olomide. Kofi Olomide akotanga na Suisse na Rue de Berne numéro 3. Yebetanga kolipe ya botiba na ye alakisi bango pe ndaku na ye ke nazalaka awa na Rue du Berne numéro 3 na Switzerland na Genève. Mama mi auto tika biso ba mes condoléances na mes condoléances na Kofi Olomide. En tout cas na famille nyonso ya quartier latin na ba fanatique nyonso ya quartier latin ba warrior beaucoup feli koko. En tout cas oui, vous pouvez mettre, je bougez pas. I have to put the chair there. Oui. Maman mi, en tout cas, maman mi, a autotika biso, et là, il y a artiste na biso Kofi Olomide, il y a un lobel labino na combo ya Orgazima Nathan, na ego lobel labino, tous à la bonne moko, tous soutenir Kofi Olomide, na musika, na pembeni. Ndenge Blaise Pembeni nazaka pembeni de loin de près et ça la moi bien. Alors mon pao asali bane belé aboti ba fali ba soleil wanga ba artiste belé mais malheureusement maman mi ototika biso
na COVID-19 oyo esika ekosenga te bato basangana 5 000 6 000 7 000 loi ezokoloba kosangana fo ezala kaka ba 50 ba 30 ba 40 sikoyo tala monene ya mopao tala monene ya Koffi Olomide tala bana Koffi Olomide asali Linda de Souza ozokolanda ngai so koti na video oyo eza video ya kosakana te eza video pe ya kofinga te eza video oyo pona ko souhaiter ba mes condoléances non pona ko souhaiter ba mes condoléances na Koffi Olomide. Alors na osenga na bino bo partager vraiment ba vidéo oyo et osala bena bien pour nango boyoka lisolo tolalaki na tongo tolamuki balobi mama mi atiki biso atiki mokili oyo mama mi akei akozonga lisusu te mama mi atiki biso ngai nasala ba live pamba pamba te ke likambo kake leki boye live likaka leki boye live te na lobaki na tiki ba biloko wana. Alors tozala batu mopa onenga tiki mopa mama mi ndenga tiki biso boye yo za na ndaku na yo lela na marque na yo yo za pe na ndaku nokuna lela pe na marque na yo oza na moi 2 3 4 5 personnes au leli au sali live et comme l'artiste na biso Koffi to repartager mawa to lobaki génération échangée ndeko akufeli mutu faut toujours ko ozala prena ye même de loin boyibika naza pena larme ze parce que nakoka te mopa binisi bato na bamboko oyo azo continuer toujours ko binisa biso bado ye ikangi hein quadra koraman tokolobela bangunya na ete tokolobela ba fiti na ete tokolobela bato pe balingaka ete mais tokolobela kaka positivité na ye boya tolela Koffi ensemble tolela maman ya Koffi ensemble auto kufa et ko sala bien na bandeko nyonso tout place bozali. Alors on est vraiment ensemble. Madame, bonjour. Tu dis à Jessica Koffi Olomide, sa maman, il est mort. Ouais. Je suis en train de faire de live. Merci. Voilà. Donc, Koffi Olomide, bimisi ba fali, ba faire pas les gars qui kuna, ba te belé ba les gars qui kuna. Alors, bo tchap na mato, est-ce que tu continues na katali kambwango? Yo zo talangai, surtout na Suisse awa. Tout ça na ba Rodolphe Tumba, tout ça na ba nyoso ko faire boaka. Et vous allez sengo mingi, bo s'organiser, bo luka moi espace moko boye, ata moi 50 personnes, lelo 50 personnes lobby, 50 personnes lobby wana kuna pona ko mémorer âme ya maman na Koffi. Nayebi ke bo salango, po boyebi ke mo pa oninga zalakati. Vraiment, yo na mona ki otela makamba maman na nga vraiment on s'organiser ke loko moko te vraiment. Malheureusement bato awa soki bosali eloko wana te bokokoma na problème na nga po mboko oyo mboko ya Switzerland nga na bino todirigeaka yango nga na bino toza bomoko tolela mama na Koffi Olomide nga part na nga nasali yango oyo ya kopase message bino baprêtre bayemba bino wape bozoma bango fele bolakisa ke eza kaka libanga te mutu ekoki comme ça bino pemena Koffi Olomide beaucoup de la famille. Alors bolé la maman mi surtout bateau ko fait boire rabino bolé la vraiment maman mi ba warrior ya fali poupa bolé la maman mi ba goloa bota la pe faire les gars qui pe kuna bolé la maman mi ba Congo kimia pe ba kolela mama mi ndenge bandi na ngamoko da babi mazolo pe a kolela mama mi ngambe papi James pe les plafonds yé pe na mincho zo kolela mama mi les news de star pe kolela mama mi Linda de Souza pe a kolela mama mi
Pour ça maman ya batunyo surtout. Maman mi makayabo si la mungu ati. Boye biango makoso maman mi Montana. Aliaki Kusa. Aliaki Soleil Wanga. Aliaki Gibson Mutu Kondolo. Alia makoso maman mi. Bazina bilao balia. Banono diamant. Bon la maman mi. Akufi. Et on sala bien. Alors, to sengi na mokili mobimba. To lela maman mi. Bo bitango papa mba kufa ki. To lela ki papa mba mokili mobimba. Batu o pe. Tu veux que ba polémique goya, ba analyse goya, ote. Kofi Olomide a maman na kufi sugo succès na ye okita. Po boloba ki Kofi Olomide succès na ye za la rande maman nem da simbango. Polémique, toi on a polémique. Wana en tout cas, s'il vous plaît, toi on a polémique. Toi le baga ningi batu balobaka. Mais polémique est annoncée. Voilà. Alors, émission na bino news sur mikolo yo comme on a bandozala émission sans interdit. So quand il faut kende. Dazo nga simate sans interdit. Nazam ta gola te o gola te. Sans interdit. Sans interdit. Donc kei bato ba kumbaka ba yebi ba oba kumbaka te ba yebi ba so ba ndo kumba. Maman mi azalaki gentil na bato nyonso tout. Maman mi ayamba ba génération ya génération ba légal à quartier latin. Maman mi aliambi ba danseuse nyonso ba légal na quartier latin. Baliaki nana liaki te. Ngai lelo ko banda lelo liwa maman mi. Si mukolo bakunda maman mi. Pana bino matanga ko sila mais pana biso matanga ko sila te po ko faire pe na biso. Ba Soleil Wanga, ba Pati Bofondo, ba tutu Soleil ave na biso. Et nani ko faire ave na biso. Président Robert Madia check merci ba mbote belé ngwana. Kofi Olomide maman kufi to sala rande to sala na matanga nyonso tout. Na musiko zali oza na musika sala vidéo tchana Facebook Kofi ko mona na yango. Amona grandeur ya ndenge to lingela gaye. Peut-être ndenge bo lingaka changer a ko changer. Ko kabola ba petit na ye ko tonga ba petit na ye vie a ko changer ndenge lelo liwa maman mi et vous pouvez changer vie. Tout son vie, tout alanaye, tout présenter mes condoléances partout. Nabako koma, naba statut nabiso, kocha photo maman mi parce que Kofi azali génération à génération. Abinisi batu nyonso, naba ado baye. Ba na balati boy, bado. Boy bien ngo. En tout cas, na lingi bino mingi, na ko senga na bino, tozala bo moko. Angaye, Chancel V, merci beaucoup. En tout cas, ceux qui vous souhaitez, ceux qui vous présenter, mes condoléances, ne pas Kofi Olomide te, beaucoup mangota na ba na vidéo na nga na ba commentaire beaucoup mis pour Kofi Olanda biso na minicho. Ayembanga te abokanga libanga mais batu bazwa banzembo lelo tokotala ba bubuli yondela tokotala ba Robert Madia tokotala ba nani ba Caps Kapangala tokotala batu nyonso yo bayemba bango ba Kim Prince Lausanne tokotala bango lelo soki ba kosala ba vidéo ba présenter mes condoléances na bango pa ya grand artiste Kofi Olomide neti ba DJ Elon Star et place ba Indou se utaka Richimani Hans les sel. Alors déjà kouna na ndako Kofi, bada na Mofololo. Baza ensemble na Kofi. Baza ensemble na Kofi. Voilà. Richimani na Mincho baza ensemble na Mopao, bango na Papson Izebonga. Bakeda kotala mpangi na bango. Bon, ils ont un musicien. JB,
Wera, Fali, Ferry, bino tuba waze kwa tango ya ngoyo ya la paix entre vous. Tolingana, polémique ya musique eza loyale, mais polémique familiale, to boyi, to lingi to zala bon moko. Mota kufeli mutu, ok, pena kotala ye. Soko kendete o bengi na musika o présenter ba mes condoléances na ye. Soki na ma fête ok na raté, mais en tout cas na matanga il faut zala. Et si ka soko to komona soko ba prêtre kuna to komona ba grand ou les mani soko yo to tala soko yo nani sola nani te. Mais boye bango biso bata banalise to kovanda na poto tala bino. Ya pesa ni mbote. Ya pesa ni mbote te. Ya pesa ni mbote te. Bino na bino ba artiste bolobaki soki nga na daye yoko yati. Mais soki ndeko na nga daye yaka. Pour ndeko na tani artiste te. Alors, Linda de Souza, vrai chéri na nenga mukete, obo mona ki wana, fandaka nenga wana. Voilà, en l'ombre. Voilà. Boya Olanda, Linda de Souza, bon mona photo, ils allaient faire photo à Glody, mais yé moko penande na katimini. Ah, ngaye. Bandeko to utaki mabele to kozonga mabele. Mama na kofa salita na ye. Alambi ba makoso ndenge na ndenge. Alambi ba makaya ba ndenge na ndenge. Génération à génération ba leki wana ba musicien. Ba koko nepe bazali. Ba atele kunyanga bazali. Kabu ya route na mincho nenga za boye. Yepe place azali. Azolela kaka. Alobite azele maman mi azele kaka ya kende po akufa. To fallait ka buya za la pena wana animé pena nenga mokete po ya zali F victime mwana ya Fali Pupa kokwa Kofi Olomide. Chancelevin Timba Lydia mboteno ya ngwana ngai na akina minga koloba mena koloba malembe na malembe bokolanda intégralité ya munene na www.congokimiatv.com émission sans interdit toza wana vraiment donc mais malheureusement bato bazo bimisa ba album na minute oyo banzembe ko bima me ko beta te pour actualité za kaka ya liwa ya mamami ato lingai profiter zala quand même na matanga na ye présenter quand même ba mes condoléances na ye et ça là vraiment bien ngaka mo lobel na bino au milieu de la ville, voilà, de la République démocratique du Congo. Alliance Mikilistin. Ouais, moi na poto, nazo le belabino, tout soutenir pour pao, tout ça la wana. Na continue nous makambo ya ba musicien teo na ya bona donc ça be wana ko ya na deuxième épisode. Ozaka moi lelo samedi tout ça la raté, na profiter na ki ne pas munganga, basalanga ba examen général. Batala mande fuso ke bota bien batala soki basuki yango ezaka na vitamine ki tanka batala soki pena na zape na pire masse ya Lolo ML moi ça solo à Paris ou na Lolo ML Kofi akufi ayemaka pe papa abana. Alors s'il vous plaît bosala ba live belé bosala pena ba live Suisse Irlande ngana ko kipe na Suisse. Na lobite ke na rejoindre salle. Po bon a rejoindre salle les athées. Mais ko fait yemba prêtre mboko yo. Ko fait yemba ba bien nga Stella Kanta, coach de tous les jeunes play. Na la kisi bino ri de Berne parce Kofi. Maman mi atindaka ye na mbonga makaya buna makoso aya kotanga ba université awa. Maele wado mona kazaka nango wana. Yali mamami. Papa Charles écoute vraiment te. Mamami. Asa teki makayabu, teki ba malewa pour moi na tanga. Na zape na bel et bien na ri de Berne awa. Na laximino jane bandeli. Do ba maman pena merci ndenge bosala makambe belé pour na biso. Alors tole la maman wana totika makambo ko fa sala nga boy
Kofi melanga lar, oh Kofi finga ngai, Kofi bimana mwasi na ngai te. Ba Stella Kanta ba kozala na matanga ana na Paris. Motema ya ser nanga Zenita. Oui, grand frère Fernando Kanta. Si le moment sauté Marabouyali, jeune play. De tous les jeunes play, coach. Bangando tu mona bango ba ningana kana Stella Kanta coach. Voilà, ngando ago disconvaincre ngati ago wanga na ngote ago contredire ngati. Auta côté wana. Coach. Bon, ago zala na matanga wana. Biso be Congo Kimia, to senga na public na biso. Oui. Est-ce que vous savez où elle est la station de police? C'est juste là. Oui, merci. Juste là, après le bâtiment là. Ok, merci. Voilà, là-bas où il y a des motos là. Oui. Voilà. Tu peux se rappeler d'informations en français à tout le monde. Ceux qui placent ni station de police et Zali, c'est là à côté. Ok. En tout cas, nous avons Lolo ML. Kofi Olomide, abanda ko bua comme famille na yo. Lolo ML, oza maman moko yo. Oyebana mingi na Paris wana, balinga ko na nenga bien. En tout cas, maman Mtakufi, s'il vous plaît, Linda de Souza, partagez vidéo. Tiens, on a ba stati, toke to leka. Yoza mutonga na bua kaka yo pena Linda de Souza base. Nako raté une émission, mais on a rattrapé une deuxième émission. Linda de Souza base. Bosengi ba ami aza pena bien sola ne bien. Mais aza en l'ombre. So sengi service a osana. Linda de Souza. De Souza ya ba Linda. Chantal Ibola mama paradis. Wana ba mai na ye ba Linda de Souza. Donc bango Chantal Samba Linda pena et vous allez moi Beki mais Linda zawana. Wa. Pati bo fondo pe na mincho ninga zabe mwana mazali na maladie grippe et beta qui est moi vite fait pour alingi sexy trop moko sentir que ya linga ba moneka ka Fali de Genève de Suisse-Irlande mais azo rétablir na ya meli ba néo citron ba na poto ba bi néo citron ya logo até moko boye mais évidemment na ba maladie quoi azo rétablir na ye bo mona ba analyse ko zonga nango po botu nanga kewa paza na ye azaka juste vite fait ko soigner nzoto ngape ndeko na bino bomona ngawa nazo ke nzuko pa munganga natalisa nzoto po na bimi trop libanda au cas où to ebite so na corona parce que corona za ngosu kama bomba mate po yemoko président ya États-Unis azana corona mais nga nazo mona nga na mwana nga boye na ngani ta corona te mais na ke ndeka ko talisa pe batala pe l'examen pe ya nzoto na nga mobimba quoi na melaka diamba te na melaka masanga te na melaka cigarette te na melaka ka ba jus na mai. Laisse-les passer. Na fingi bato ba diamba te na fingi bato ba cigarette te na fingi bato masanga te, faites comme vous voulez mais faites pas ça chez vous. C'est interdit pour na bana. To yala ba émission ba marque wana tango tozo kola pour la garder bien aux ala moi ou mela neti ba maman mi tala âge comme nango a consommer logoté ateka ba bijou na ye na wenze ateka makayabu na ye ateka kaka ba makoso na ye mais komela pena maman mia tala niveau komina âge ne koki mère atiki biso pour ko faire mukolo naza mwana liboso te mais à mukolo allez-y comprendre Kofi 60 ans il y a un liboso on a combien vraiment et puis si maman Rose en a combien maman Rose en a combien moi on a 60 ans donc je veux dire mère allié déjà ba soso na ye belé donc que son âme repose en paix mais tout les laye bena ndenge sengeli nga Kofi abwaka ngate na olela maman ne poani ba senga te que Kofi abwaka yo pour la maman na ye yo manatana o sala ka ba live pour Kofi abwaka yo nazwaka libanga mba mi balé mais le but est que Alvaro Mwanzanzenga zawana akosala pe live na ye na ndenge ne po lela pe maman mi akufi 64 ans merci maman Lolo ML pe ngabe nako ba maman na lela bino mabe na linga bino fort ya mona linga sakala ba maman te
oh basi kidi na linga ngo te na nsemno na bala Yesu ekoka ningwana bala Yesu ekoka yo mutu moko oza li sujet musume na kotika vite fait yo mutu moko 4 copines siko 4 copines yo kangi yo mutu moko siko ba jo musu bazanga ba copines mais yo kangi 4 ya yo moko yaki mutema mabe obela atako obela yo bala ngo JF fungu yo mutu moko okangi 4 copines ozo sunga bango te libérer bango adu ya ye batie na palais azu ya ye batie na palais osumika bandeko na mibale apecho na zaki yanga lela ko manager wana awalakisa nini faux esprit sepela noko kaka mtaju ye ndeko na mobale mama mi akufi en tout cas tout ça la kofi plaisir nana ngalobi biso pe to lela yo mama nanga lolo ML tala niveau ya mama ninga lela mwana na ye ngaye lolo ML na osala biographie na yo na kotia ba photo na zo solo na ndenga bien na keno pena bien pona memo ba mona lola ova anonie mais okufa to zalaka wana ko beauté na yo ningisaka mukili mama toyi tala moso beauté mo lokola métis moi ça kitoko lokola yo ngungi abanga pa suwa yo wana ser nanga neti balinda de Souza bandeko nanga ya basi Blaise pembeni masa nanga ya ka poto tout le temps Blaise aibi place Blaise pembeni aibi place na osala émission o na rue de Berne combien de fois Blaise pembeni ya poto Richman Hans les sel na zo solo nano na Hollanda yo après Viens ngai Koffi Olomide aza éprouvé mama Kufi DJ Elon to bengani na tongo to solo to sali ba indusa abina nga ke na ngoboy en même temps pe nazalaki pe na ligne na soleil wanga to solo li alobi manatane j'ai confiance PC là bro Joël mama mi akufi bande ko so ko ta sikoyo peut-être botu na nga CG zanini Audrey Mukongo Koffi Olomide mama na ya kufi bolo balanga longa linete mo na miste na olela na beti noir na tcheka moi pile pembe na kati po et ça la moi différence mais na olela ga ba yaka na ba live po ba finga na ba sala ba bêtise ba lo ba mamla ba mais ngane na live bona lobela Koffi Olomide mama na ya kufi ndeko to sunga ye to lela ensemble ayembela Kabila nga olobela ngo poani ti botika baje combattant anti-combattant chrétien musulman batu tout la maman mi Koffi Olomide aza grand artiste na biso ya mboka lelo pe soki innocent azui matanga mwana suka ya ba musicien to kolobela ngo aboy to lobela mission ya ba poli ya ba impolité que vous avez 10 000 vite, vous avez impolitesse. C'est tout, baby. Vous avez maudit. Donc, ça m'a dit 10 millions de vite, au retour c'était. T'as le niveau, il y a bassesse. T'as le niveau intellectuel, il y a mouké. Na ki marasu mbila te na koma maboko pembe eloko te otambula moso nzimna na otambula na pete wana tango tozalaka ba jeune siko tokomi ba père tala mandefa pembe belé Masa nanga Joël bro mbote no yangona tous les lara Koffi Olomide maman na ya Koffi akozala reconnaissant na yebi kazaka mutamaele omona tango matanga kosila akoleka na ba vidéo en tout cas a remercier batu tout bazalaki pembe na ye batu tout ba fortifier ki ye batu tout oyo ba pese ki ye force. Aozala reconnaissant
mais kozela libanga te. Kozela libanga te. Kozela te que soko pesi muteloko yoze la bazong la oboy te. Biso vient en c'est la canta coach de tous les jeunes play. A format biso bomoko. Bomoko toujours. Alobi nazawana te mais nazawana. Loin des yeux, près du cœur. Merci, c'était la canta. Va conseiller Kota. Mon pao, tozana yo vie, ça no calme. On a yeli na lelo public, batu ba holandanga, na batu ba holandanga yi. Na koyela suko ba musicien, ndenge to mobiliser ba musicien, faut te tcha combien. To kotala pe na kaye na tche bien. Oyo za vena matanga du siècle. Oya poto ndenge nini? Nduleman, voilà si j'avais Nduleman. Bersino liboso nani? Olympia liboso nani? Oche combien? Comment te? Ato coûté na 50 €. Luka Muto a s'organiser na mboka wana oche. Tolobi prité. Te mo pa na mbongo ebele te ko pesa rien. Ye moka ko sa maman ne souté. Musapi moko sukula yelongi. Merci de bozongisi. Mais na lobite que ko fait ninga na sengele mbongo. Wazaka ba analyse à la mois, hein? Mais nebi ke ko leka bongo mais ko senga nete. Bino moko volonté na bino bobiki na matanga so okei basala ka nini. Basal bache maximum 50 personnes. Boyi grandeur à mon pao. Alors, mboka la mboka faut ça la boyi. Lelo 50, lobby 50, lobby 50. Nga na lobby na Switzerland. Switzerland na ebisi bino na minute yo bato ba yebi Rodolphe Ntumba, bo passer message. Ekouye bende, ekouye moto. Donc, manquement respecté. Nga na bando lobby la mo pao, Switzerland faut se mobiliser pour attendre lobby la Kofi. Pecho ana manata na wala nini mo pa masana ye siko to kotala bino ba masana ye bo tie combien bo s'organiser comment ngana ye loko pesa confiter loko na pesa ka yango yo vidéo na passer message na maman me akufi Richman Hans na zo rappeler yo vieux c'est tout. Donc bandeko tous à la bien boza la paix bien. Bah week-end qui toque on a bino sans oublier Linda de Souza, sans oublier Stella Kanta de coach et tous les jeunes play de la Geneva, sans oublier Yemoko Blaise Pembeni, Massa Nangaye Dino Falanga, wana pire mutu ya Kim Prince et Lausanne. Na moni oko du siko Sije Zali, Kofi Olomide maman na ya auto kufa. Tout ça là moi quelque chose parce que Zali au sali moi vidéo pour Rolandango. Pour vidéo na yo ko sala ba amina yo ozana bango ba komona amina yo wana pa ko sala vidéo ba amina ye ba komona ainsi de suite et panzani to leli mama kolomengwana et après ce communiqué na mboka na bino prêtre ro ba yemba azala wana omego soane noko nde moi place mo bo 5 6 7 personnes 50 personnes. Moi, cahier ça, moi bien. Tu vois que la mopa, ah là, tu vois ici, ah bah million. Mais ah gars, on a besoin, il y a un likuta na biso. Il y a pas que ça là, gars, n'engwana, na bande gumusus, ata na yote mais, na bande gumusus, ata pega na Congo, à Rosalango. Bah musicien na royal la bino après. Oh ya komo na iba mise tout ya Kofi Olomide ba obaleka na ba danseuse na ba tambunda na ba guitariste tout génération à génération toyoka bosala ke loka malunga to pesa ba chronique tant ya ba analyse te ngayawa na telemi na Pepe Boyebiti Philippe Plaine alors ça va former pour nanga sa perte mais na télé marande qui toko Linda de Souza lingela nga boy benanga c'est la carte lobaki télé magara soin
koboma nzoto te. Ba vie Stella Kanta soki batambulaka mabe kala ndilesi badaya. Mais tellement batambulaka malamu talati lelo bazakaka. Yango mona biso toni na chemin na bango. Ozalaki pe boye comme pe boye, ozalaki pe boye comme pe boye, ozalaki pe boye comme pe boye vraiment. En tout cas, vraiment, ngana ko sabino kana lo ba Koffi Olomide vraiment putain de merde, maman Koffi vraiment même putain, maman Koffi vraiment putain vraiment on se dit que de merde, bima lo pa ola ngai. Biloko wana bola ndangoti. Ezala ba animation Koffi Olomide ba tunaki est-ce que vraiment lo ba bloka magano vraiment vraiment Koffi ka bime. Ngama moko vraiment Koffi na comprendre de so ma lo ba o te vie o to lo ba nga siko. Donnez nai. Moi des trois gros mots et ça va gérer nangati. En tout cas na ngongo yo toujours les lapins to c'est comme muké. Ouais. Parce que bibe lobby bon là ba va roler là. Bibe lobby bo kufité. Boko la muka, Lazare, lève-toi et marche. Munne na Nzambe. La kisiki to rola muka. Maman mi asalaki malamu na batu. Aboko libano ya yete. Abokoli ba soleil, abokoli ba fale, abokoli ba fer, abokoli ba mise mi to mona ba zo reni awa. Soki uta pas Koffi te mwana uta pas Koffi. Koko ya Koffi. Donc bola maman mi asala. Yango moni leo na minute baza na lola na papa Wemba. Na avec King Kester. Marie Misamu. Vena biso de baba. Bana lola na koko nanga. Botika na kimia ngana kepa médecin na ngai asala ngai bilan corporel na ngai po na l'hôpital matro mikolo yo nazo baté soki mena na nga bien na eloko te men batala kaka obiti babengango check up. Botika na kombo, botika na Yesu. Koko Tsakala. Koffi Olomide mama Koffi. Bosala ba live mutu tout asala ba live. Alors allez-y. Allons-y. Tout ça ba live parce que Koffi Azolandango. DJ Elon a repassé message par Koffi. DJ Elon Star na Grenoble a repassé message par Koffi. Azomona ba live tout egoleka. Ami Jove na Rich Man Hans azana mon fleury. Bazo partager gaga mawana Koffi Olomide. Alors s'il vous plaît, bossa na plaisir. Bana Suisse. Ba prêtre Suisse. Na attends ba kombote mena bibino. La banine on avait dans Stella Kanta. Et tous les jeunes play prêtre Suisse. Oh venez ça là qui penait que non vraiment Manhattan n'a même seule bêtise il y a dans moi d'embata. La zone qui juste. C'est la Kanta. Tawa mbata vraiment. Ngando pena akebo zone ba ngando ya kana no boy. Fandana moi d'embata. Ouais, mbata vraiment quoi. Aza vieux sani. Tokuta na analyse bien na plateau na nga Congo Kimia na revendre la bino na kati wana bien costume cravate et puis na illustré ba image na sima comme ça to ba elon to loba parce que ba to mona kana loba nga ba kantsaka na zo ba blabla mais heureusement linda de sous za na pona ko sunga bino asfigi bino geza na mama na Koffi ta Koffi donc tous à la boye bon moko mama Koffi to lobeli yango hein. Tout le blague la bêtise de Laetitia Gloria. Si. Maman mia Koffi. Mais, boza calme, na ma yele na ba live ni se koleka. To ba nana ngwa sali live na ngwa sali live ité. To ba grandeur à Koffi. Est-ce que linga mo pao? So ko ina salaka
live. Bon, le bananga mais manatani critique à Kofit. Nazali chroniqueur musical. Je critique tout le monde. Où il y a les erreurs, nous on met Pandil à l'air. Hein? Charlie Prince na mincho na makala, bon na makala te na garde à vie. Donc to souhaiter gaba courage à Robima. Azaki muta TV, aye na net za bongo. Soko ye, oye na ninga vuluba, ozo batem na yo pour sola. Charlie Prince courage. Obandeka ko dénoncer oyo yebi. Donc selon yo quoi. Donc tenir yo liberté, Charlie Prince courage. Mais parce que Zali yebango ke tozu matanga ya maman mi. Donc papa ya camarade na yo Fali Poupa, papa na ye akufeli maman. Donc papa ne kofelo mide akufeli maman. Bon, natiki bino bo digérer week-end bien. On a fait 11h35. Na kena sana maman na ngoposa. Tokuta na live lelo, na analyse na plateau et congokimiative.com. S'abonnez-vous massivement là-bas. Biso tout ça ba chef d'œuvre. O etika la plus tard. Donc tout ça la raté que lelo salami, le betalami, le be ba tala ngosuté biso tala mamale malembe. Allez-y comprendre. Linda de Souza. Ouais. La belle femme d'internet. La belle femme de Facebook, la belle femme de YouTube, la belle femme de tous les réseaux sociaux. Linda de Souza. Sans oublier le lot ML. La grande dame. Tokuta na 3 fois W. congokimiative.com. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous love tout le monde. Merci.